Voilà. Salut, 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 salut. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Balandignon Soya BBC. Bonsoir, bonsoir. Famille Libota. Shalom, shalom, shalom. J'espère que non. Boza bien, famille Libota. Voilà. Ota aimé partager ce que Zambala Liboso, s'abonner et que ça va ma biso bien. Ezanga Wabino BBC Poi TV. La Chine, bah bonjour, bah bonsoir. Bah bon début, bah bon week-end nabino nyonso, les Péchalov, les Dinachou, bah bon week-end nabino. Voilà. Famille Libota, beaucoup t'abo aimé, beaucoup partagé. Angina bavardé mouké sur Libala ya mwana nabiso, artiste nabiso ya famille Libota ya Belle Vie Télévision. Voilà, na kombo ya Siana. La fille chérie de Belle Vie. Voilà bandeko, je crois lobby qui vendredi, Tomoni, Bilili déjà, Liba les aki lobby, donc c'est-à-dire mariage religieux. Lorsque ba lobby religieux, c'est-à-dire que non, ba pas mola ki ngona kati ya église, ba étape nyonso elikaki, otoza sans ignorer, to mona ki coutumier, après coutumier, to ekomona civil, après civil, to ekomona religieux. Yango neza rasko ya suka, étape ya suka o ezaki lobby. Et ça li pasi pe mawa ya komona que mwana azwi libala na ye ba mama mikolo ba yaya mikolo ou peut-être ba obota pe siana ba ye ba vandeli siana, ça fait très mal. Mais na okota vraiment na ben wana te parce que je crois na sala qui analyse si pas hier c'était avant-hier lobby vraiment na travail à quitter la grande famille nazaki penza mata kita et tout lobby vraiment na travail à quitter na misaki kutubino, donc vous m'avez beaucoup manqué hier. Voilà. Bandeko libala ya mwana elikaki très bien, organisation ezalaki kitoko makasi ba invité, donc ezalaki vraiment bien ozotala mariage moko ya matalana te, mariage moko ya ya propre ya batu oyo mitu esalaka mariage moko, donc c'est-à-dire que non waouh. Voilà, bandeko wana eza entré azoki ne pe ba fille d'honneur ebelete juste 3 na ndeko na ye artiste comédien na biso tolingaka Tegra mal à la tête na biso ye pas aki parmi ba fille d'honneur. Voilà, ye wana Miss Nabiso ya Belle Vie Télévision. Voilà, et c'est qui est moko vraiment ya bato ebelete mais canon très propre, mais ça fait mal na communauté. Na loba ki yango fois passé na bibandeko tozalaka nano na frein soki eza likambo ya libala, mais ya motuya eza ke non mwana artiste na biso abali eke bien à l'amiable kimi ezalaki boujo bezalaki te mwana abali. Siana a changé robe au moins 3 fois, azaki vraiment super canon na ba robe naye. Voilà, félicitations dans sous na famille naye, félicitations sous na Belle Vie parce que Belle Vie vraiment pe azaki pe na a soutenir ki pe mwana makasi na libala naye oyo na ba préparation makambo ebele. Alors bandeko eloko sale ke non na ya ko sala analyse oyo et ça passe non ki passe moko na vandi na bi Belle Vie asala batu nini mwana bali ba artiste comédien to finga kabango, ba artiste comédien to lobela kabango soit disant que non ndenge baza wana babala kate botala matalana botala niveau ya ba agitation ya domaze na mariage na ye. Domaze okozala mwana siana okozala ta mwana mibale ya domaze okebita ta mwana misato soki abotaka pe avant, mais botala agitation ya mariage ndenge azalaki ya mariage ndenge azalaki agité. Eza ezolakisa ya keno ya mutu moko atulaki ya mutu moko azalaki sous espoir ya libala te, et libala yango emonani c'est quel genre aussi ya libala loko eza libala ya matala na bamona kenonga pe nalataki lamba ya pembe na balatisi nga bag et tout nasali boye matalana na matalana. Botala âge wana ya domaze et puis botala âge ya siana boki opesa nzambe merci te ya koloba ke non ba artiste comédien oyo bano bakomi nde souple ba artiste comédien ebele na batango wana ezali ke non asa nanu
Donc azala zala nanu mabale banayi komona nati mais eloko wana koloba ke non ki star balata ki star nde sali pe bango bakomi batuli tuli ebele na sens moko ya mabete. Je vais juste kaka koloba ke non lorsque tomoni bano baye lobi lobi na théâtre bazwi libala to pesa nzambe merci parce que bayaya na bango babanayi koboya na bango mabala banayi na kotala kaki star o efuti pe bango à la monnaie des singes soki tobi tozonga to kepa tozonga. Et pourquoi pas lorsque moi na aye boye pas azwi pe chance na ya libala boye bo bandi ko finga mwana bosuki wana te boke ko luka matière ya mobali na ye na États-Unis et par après tant bosala ki bongo de libala kufi religieux salemaki te religieux salemaki la grande famille libota et ratakate. C'est-à-dire que non tozota la film na biso na Belle Vie télévision tota la film na biso ya mariage triqué tota la kilobi troisième épisode bande konazaki vraiment naokaki. Donc nalobaki nzambe ayebaka toujours kobomba Belle Vie nakopesa penza nakolobela penza nyonso tute o totalaki na troisième épisode lobi mais na otelemelaka na place à Ronel bandeko Ronel azande na mboko ya kisi mama Milo asakotisi na ba maison obiso totalaki lobi bandeko. Je vous dis tango siko papa JR azolobela Ronel papa JR aza mukolo azomona ngo clarté papa JR abeti eloko moko ya koloba ke non le monde est changé makambo ebele komi ya mabe ba jeune boye. Je vous dis na tableau ya Ronel na yokaki na lobi Seigneur pambola moi oyo peut-être na ba église ba oki ko lobango en passant mais na théâtre to ko comprendre bandeko boyebi eloko oyo film oyo ya mariage triqué ya tableau ya Ronel Belle Vie nzamba pambola ye bandeko na okaki na mutema na lelaki natangisaki ma ya misu na oyebisa bino pourquoi monde baby bandeko lelo nde tozomona ba jeune garçon mona 30 ans 32 ans 33 ans bazokota na kati ya ba maison lelo ozomona jeune garçon aza na mituka kane bomona Ronel bandeko bazokota na kati ya ba maison. Pourquoi pas ko féliciter Belle Vie pour la révélation oyo Belle Vie aye ko dévoiler aye ko révéler eloko ezoleka na kati ya ba jeune garçon ou encore eloko ezoleka na monde lelo na ba jeune garçon bandiko bo matisa ba focus to solo la to banaka ko ya te ya to matisi volume to ke kuna to mati non to salaka musala air moko oyoki na mutema pasi ya koloba nzambe bandeko voir même ici en Afrique du Sud. Je vous dis est-ce que boyebi ke non ba maison wana bakomi kopesa bakomi tina ko landa bana na kati ya ba école ba okene ko solliciter na Tanzanie kutu boko loba te na ba pays mususu déjà et sali nini endimi eloko wana na ba jeune eza révélation moko munene bandeko to mona ngo ka ndenge to tala théâtre te éveiller ba famille ebele ba jeune ya lelo nde basibi omona kako zo envier ba jeune lelo boye bandeko ba koti place à mabe total la film wana to sekate to nini te eza révélation o eza vrai bandeko tangu na moni eloko wana na bi Belle Vie fallait kakozala yango mona na loba toujours que non Belle Vie ndenge za wana musala Belle Vie asalaka elle doit nécessairement être combattue à cause ba film na parce que ba film na za toujours ya ko révéler eloko moko o bato bazo ignorer bandeko sur 100% lelo quand to moni na Congo te ata en Afrique du Sud. Je vous dis au mona mwana mukie na mituka. Et puis vous savez et comment aller nika kaboy kala to bana oyo ka keno bato ba maison bakota kaka na ba maison na bango na butu lelo comment kaka en plein air boy boy bi pe ke non nda ko neza bato ba maison ya bato ba science occulte et tout
bomona peza en plein air boye bomona peza mituketandami wana mituketandami wana. Siko le problème c'est quoi bandeko? Problème eza siko ezalaka kaka tango kokota bakopesa yo ba biloko nyonso no yo za nango besoin. Ngana bengaka ngo eza ba courte joie. Eza ba courte joie. Mutuka ozwi mutuka. Mais yeba ke non lorsque kozwa mutuka si aujourd'hui okufi okena mutuka wana te. Ndaku ozwi ndaku. Mais yeba ke non soko okufi okena ndaku wana te. C'est-à-dire que non, tout est vanité et nyonso ekoleka. Il y a que la parole de Dieu oleka te. Na film na troisième épisode na okota na nyonso te mais na otelemana no kaka na place oya ya Ronel parce que Ronel a sa côté maison. Oyo papa JR a sa salinini a sa timbi. Bandeko, beau partager film oyo, beau partager surtout oyo ya likambo to mona ya Ronel. Bandeko c'est à la une monde entier. Awa na fi d'ici to mona kapenzo zo mona boy pas. Ba komiti na ko kene olanda bana na ba école dès les bas âges ba komi ko kene déjà ko lakisa bana. Eza na ba pays o déjà et donc endimi yango. Si ko sort nango ezalaka nini yango wana tokende kotala kaka film yango ya mariage truqué tokende kotala suka ya Ronel ekozala nini. Parce que babiloko wana kokotaka na ba maison nazwa ndako kozwi nazwa mutuka nazwi tout ce que tu as besoin ozozwa. Siko ezala na ba période ezala na ba temps oh il faut siko ba sacrifice. Bandeko diable apesaka pamba te. Diable apesaka pamba te. Pourquoi er mon côté bandeko to bando sala attaque non? To bando kota ta prière pour na belle vie. Et zéloko moko je vous dis lorsque Nathalie na simbi mutu. Nathalie bonabi na ngena sala analyse ngo lobi no bité. Lokola a eza mariage ya nani ya Siana ba peut-être ba oza plus focaliser à kota là mariage ya Siana non sala ngo lelo na tongo. Bandeko, j'avais eu des larmes dans mon Nathalie. Attends na tongo sous na pelisi Nathalie nabi ah au moins belle vie à zoyer bah ce qui se passe sur la terre ou encore sur, dans le monde. Azo révélé. Azo révélé. Ba papa ba maman bo mona iloko wana eza facile bo mona ngo on dirait j'ai mukete eza j'ai mukete. Génération lelo eza ya ko beba. Soko ko mema mwana nu na nzela nzambe te eza pasi. Bato ba science au Christ ba illuminati wana ba comment okeno kota tina ba école na ba université partout. La première des choses bako blakisa bomengo mais boye bakeno bomengo na bako lakisa bino diable apesaka eloko pamba te suka nango ekoma nini ekoma banda ko sala nini o banda ko pesa sa o banda sa sacrifice makila c'est parlant de ce ko banda ko boma ah le ana na moni yango te le ana na moni yango te bande ko place na sambelaka il y a eu un garçon. Donc normalement il fallait na salango après mais na bité pourquoi pas na betango c'était kaka na tableau kaka ya Ronel pour to sanini et pesa batu pour ça ba ki nekota la film et batu bazonga na sens ki bo moto ba comprendre c'est quoi monde des autres qui ndenge ni lelo. Bandi ko bozolanda le monsieur mwana muke ba kotisi ake kokota poka la ba vie facile oyo likolo ba vie facile bandeko nani ayebisi bino ke non soki oza na mbongo mu ozala na mbongo ozala pauvre biso nyonso tokokende na libulu na sa mabele différence ezalaka te riche na pauvre ata bakokundio na cercueil ya soki ya $40,000 ata bakundio na cercueil ya $40 bois kaka ou encore ba palette kaka bakangisi batio baki kokuno bino nyonso boke na se ya mabele bandeko to koma na niveau ya réflexion bo moni tango belle vie asala ki eloko wana aza mutu aza mama azotala mokili ya nzambe ezokende na kobeba et je veux bien insister à koloba ke non bato baza pembeni ya belle vie vous êtes bénis. Vous êtes bénis, mais l'eau qu'on enseigne à bino, vous avez plus de sous vrai na belle vie et vous sunga belle vie. Et vous Luka, vous gagnez quelque chose lorsque vous avez bien na belle vie. Ah oui, nazoluba. Eza flatterie te bandeko.
na ki kosaka analyse ya Siana biso tout mona ki Siana ça qui mariage na lobby mariage l'équipe bien vu que non mariage na après juste kaka civil et mema ki mbutu balingi ba ça neti ba différence ba comparer plutôt ba comparer mariage ya Siana na ya Domazé en oubliant que non Domazé aza ancien de Sayo tala mariage ndenge zaki ya matalana pona nini ya mutu amona ni que non zaki sa keleli libala bota Siana très posé ils attendent parce que er moko to sala ka banaliste to ya to bana ko répondre à bino po er moko bo réfléchir té ça fait mal lorsque ota la bande ko basi mususu ba de ko mususu bazo pelisa ba life bo sa ba life boza ba to ma boma to boza normal parce que ba biloko na bozolo bana er moko pe biso ba chronique mama ba chronique zo to sunga pe population to sunga pe communauté dans les bons sens. Regardez la fille, elle était très posée. Bon, je sais quoi agitation ya Domazé mino non so qui za 42 so qui 32 non so c'est banda. Et là qui ça que non donc ancien de Sayo avec sous son espoir té. Ya mona mariage linga nazo benga nka mariage ya matalana yena nani. Des mariages bozo nga ko comparer na ya Siana. Siana très posé, son mari très posé. Moi on a changé kutu bilamba 3 fois. Abimi waouh. Famille Bota bo aimé beau partager ba bon week-end na bino nyonso bandeko. Merci na bandeko nyonso ka ba continuer ka ya osanini ya ko souhaiter toza bana mois ya juillet te ti jusque juillet ko sila dans 4 jours en juillet aussi là et c'est sous mois na ngaité baloba toujours que non mieux vaut tard que jamais. Alors merci na bandeko nyonso bazo continuer toujours na ko souhaiter nga joyeux anniversaire. Nzambe na nga pambola bino. Bozolanda la grande famille. Feti moko ezaki vraiment très classe. Ya matalana te. Feti moko on dirait vision ya feti. Donc no yo on dirait ba chair de poule. Batutu basaki posé. Agitation te nini te. Loko to mona ki ya matalana ya Domazé na koloba. Bozolanda bandeko tozonga na lisolo lisusu na oni awa bandeko tozota la filme na Belle Vie télévision tota la filme na titre ya mariage truqué trick wana toza awa nzoka Ronel aza mutu à maison déjà bandeko bobatela bana taso bozona bandeko na bakini wana ba jeune garçon bana basi pe bazokota bandeko ngai place na sambelaka donc soki nazo kende na église eza na balabala moko balabala okuti na inga koleka ngote eza balabala moko ya shortcut ya mikaka ya donc ya shortcut pona koma mena kenda sous balabala na parce que au mona boye vers à 13h ba jeune fille ba jeune garçon bazo parquer mituka bazo kita ba mona ngo ekoma neti moi normal mais eza anormal. Alors Belleville a déjà ko belela. Belleville a ko fongola batu misu. Belleville a ko beta kelele kuna bandeko monde zo ke nema be botala bana. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ronel a kota ki wapi. Yo mama oza na kati ya ndako oza na bana mibale misatu. Omona mwana ye na mutuka o lobi ye na mutuka o azu yango wapi. Mwana zolata so ipe ndenge nini azu yango wapi asalaka nini eloko papa JR azotuna Ronel likona ngo Ronel akomi pena langage mabe or Ronel abo nani papa JR de absaya nini abokoli po aza na mbongo amono ndia komi likolo papa JR po akomi na mbongo bozolanda ba makambo yango po matisa ba focus la grande famille bo matisa ba focus na sisi kutu lisolo te. Lorsque nazoloba boy nazo expliquer boy po yo ndeko wana na notali filme te kimamba onke ota filme na ba filme à Belle Vie télévision tu vas jamais regretter et pour kozanga kozwa leçon te ba film à Belle Vie et révélaka je crois filme auto taki kotala ya arme de guerre malgré filme banda ki bitumba parce que bitumba banda était na premier épisode tina suka yo nanga tokoloba keno toza na leçon moko tozwi kuna te peut-être nga naza mwasi ya libala na kati ya ndako libala fona vanda ndenge nini soki peut-être passé moko boye na salaka boye boye donc tout ça donc ba leçon c'est belé na film wana tokotaki kotala comme pour dire que non ata na film oyo ya mariage truqué oyo nga na kangi na place ya Ronel parce que
je suis consciente. Dans mon aba délivrance à tout. Awa na ville nanga. Ndeko moko mobali jeune garçon, je vous dis, jeune garçon. Abali ne mwasi na ebaza na pasi. Baboti bana misato. Bandeko po na vie facile. Vie facile. Bande ba camarades soki banani yango bakina ko zwa ba memaye na ba maison. Tango akomi na maison na bandeko mama ne asambelaka. Et na pasteur na biso pe ndenge nzamba zalaka nzamba atikaka ete nzamba révéla ye. Le temps professeur bimi que non moi non à côté maison boy bandeko c'était pas facile. Ba prière et bandi po ba kata e po sawana ba kata e ko kende kuna effectivement moi na pe atikaki tango atikaki alobi bato hôtel nde ba mema kinga je suis allé parce que vie boy. Dites-moi maintenant déjà les faits aniata kikuna réclamation déjà les faits aniata kikuna bandeko ayeko koma garçon moko bitumba je te dis koto yo basambela ye pona ko zongisa ye normal koto ozomona keno makambo ezo kende bien te akomi on dirait mutu yo et sali neti e pété et sauter mutu akomi neti na problème en mutu bandeko ezalaka pe bien beaucoup na pe na pasteur waza makasi na délivrance hein bandeko prière ayena babiloko bapesa bango ba livre ba nini ayena ngo tout ba tumba pasteur atumba ngo pasteur a prié lelo atoye bisabino bandeko akoma na eka ko ya église mais le temps wana déjà oyo esalaki neti esali ba retour neti mutu e bandi neti ko péter bitumba nyonso na mwasi na oyo bisabino libala ekufa otali mwasi mwana muke babota bana misato moi si pas yeba kate moi si ayoka ki pe son adolo ba mobile atikali ye moko moi si pas atikali ye moko moi si alongo akina bana na ye 3 bana kitoko mobile kitoko moi si pe kitoko couple moko ya bien ba jeune bandeko bana banona quelque yebisa ngai ndemo makambo ya Ronel tant on a sali analyse c'est juste pour na ko yebisa bino bandeko bo partager bato bazo tambola na mokili oyo na ignorance. Au Bible yango moko ezolo bakeno mon peuple périsse. Mon désir ko beba bandeko. Belvi nzamba pambola yo. Yango moko soki na talaka boy na bi ngana eti na ba film Belvi na zangisa ko zo aller santé parce que muto apprendra chaque jour. Lorsque na Monica Ronel boy premier épisode de Pesaki biso indicité et puis ça qui biso indicité à deuxième épisode et puis ça qui biso indicité il y a ko ba keno Ronel azam to koti na ba maison troisième épisode et puis biso indice il y a Ronel place à côté déjà ba mama botele mabota la bana ba mama bobe mabana na nzela bo sambo 3 ans 5 ans liboso monde kozala ya kokufa avec bana otobota lelo. Je vous assure bandeko na frikataka église nazo mona ba révélation nazo mona makambo nzamba zolo bana na futur na génération oyo ezama be makasi vu que ba pays mususu pe ba fils donc ba ndimi yango et comme nango en plein air ils sont sur koyoka sonité au moins pesa mutu papa pas appeli akena ivana na maison akiti pas en plein air na ba jeune fille na ba jeune fille pe bazo kota bandeko pourquoi pas toi kobelela to ki nekota la filme wana to ki nekota la sort ya Ronel ekozani sort ya Ronel ekozala nini bandeko na okaki cher de pour nobi belle vie c'est-à-dire que aosala musala azokota nanu aotala qu'est-ce qui se passe dans mon kililelo. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Nini ezo simbate dans le monde? Nini yango ba jeune ba otambola ndenge nini? Et lobi ata nani oyo Jerry Kobetox alobi lula komaka ba film akala. Il a raison totalement parce que film au Bellevue eza ba réalité auto le kanango lelo. Ba réalité auto le kanango lelo. Est-ce que vous voyez bisanga teke non tableau net ya Ronel na minute na ndenge film ko sila ya mariage truqué Ronel place à sa côté et ko zangisa ko révéler maman moko bien ta couple moko bien ta papa moko ya koloba na veiller sur bana
boye bisanga soki na kosi soki otali film o ya Belle Vie otali tableau ya Ronel c'est-à-dire à côté na maison oye bisanga ke no oko zwata leçon moko to oko sutukate ba fongolo misu. Il y a beaucoup de gens qui ba yebite nga na yebi yango ndenge nini nga nazo fréquenter église ba message ebimaka to mona bolanda kata ba information na ba pays mususu ba Kenya kuna ba Tanzanie ba okene et comme kutu ba autoriser bokena koluka bana partir ya ba école ba okota la partir ba je vous dis yango na bangi na Belle Vie na lobi ke non aza eli de Dieu parce que ko salela nzambe e ko zakate ke no telemi go sotei ata o yazo sala na zo eza donc eza évangile mobimba eza donc aote ya mbala moko la parole de Dieu kasoki na kosi bolo ba mama bébé se kosi omoni te ke no na ke nango kutu na mungongo ya se na oyo ke loko moko on dirait passe na bi non nzamba yeba ko batela Belle Vie soki bato bazo kende église bazo changer te bazo te ya maté ba te ya mata na ba filme. Bref, la grande famille, c'est au moins ça. C'est au moins ça. C'est au moins ça, vraiment, je vous aime bien. Bah bon week-end à Binonion, so bandiko bo matselanga ba j'aime na ba partage ko. Bo matselanga ba j'aime na ba partage ko ça la bien. Ba j'aime ekiti ba partage ekiti kito côté. Kito côté chaîne na biso eza chaîne ya tozo sunga pe batu. Ya koloba keno maka mususu bokoyoka kuna eza ya solo te koto boyoka vérité. Alors bref toyeka pona kosola mariage ya Siana. Félicitations à Siana, félicitations à Mobali Nae, félicitations à ba deux familles nyonso ya Siana na ya Mobali Nae et pourquoi pas na Belle Vie Kandi oyo azaki vraiment kutu na Belgique il fallait na zonga mbangu pour na mariage ya Siana. Alors Dieu merci et l'équipe est bien malgré que non bandoki balingi ba telema baya webi diable azaneka bongo yaka ko tenter yaka ko meka so bokoti na benae bo perdre lipamboli. Alors Dieu merci mariage ya Siana il est qui déjà bien to sepe de bisonyon so parce que sa fierté à Belle Vie. Alors tokutani prochainement bisous bye.